Bien, merci. Tous à se présenter. Bonjour, bonne tarde, bon dia, bonne nuit. Na air, ça n'est pas air nini oyo. Okoyamba émission oyo tokolanda émission oyo. Naza se présenter comme ngai pasteur Seba Mampinga. Naza mokambi ya émission na biso ya Ego Time, c'est-à-dire les temps des aigles. Awa na kati na mboka ya Angola toza lelo awa toza représenté na Londres, plus précisément na mboko tobengi Grande-Bretagne, Angleterre. Donc base eza kuna, siège eza kuna. Lelo toza awa na mboka ya Angola. Toza awa juste kokoka kosala interview reportage ya esika oyo hotel oyo flat oyo babengi Mazola oyo eza na salle de fête. To mona kitoko nango pe toyoka bandeko oyo baza kokamba yango, et puis bino bozwa message oyo boyebi ete boya na Angola, boya na posa boya Rwanda, bozangi esika ya kokomela. Donc voilà, toza awa na Angola, naza na mwana na biso ye aza ko présenter ba émission na biso awa na kati na mboka ya Angola ya Rwanda, avant que tozwa ba kombo ya bandeko mususu. Bonjour ma fille. Toza na kati na Luanda awa toye tokoka kozwa ba image esika oyo avant que tozwa ba kombo na bandeko awa, bandeko bazotala yo bana posa ba yeba kombo na yo nani na caméra, et puis nini toye kosala awa tala ba na caméra yebisa bango. Nga kombo na Serge na Lokofe toye kosala publicité ya flat tokoma ke toza na fai. Donc voilà, merci. Je crois Tolito meka kosala présentation so bandeko bazotia makelele so bakopesa biso temps et ezala vraiment lipamboli makasi. Na droite na biso awa nana posa na pesa kombote to posa to tuna ye. Bonjour chef. Bonjour. Tomoni vraiment manete latami suki katami kitoko, tomoni vraiment classe awa. Alors toi na posa to yeba caméra bandeko botala yo nani. Après très bon bon, nga Jean Zola. Avant précisément na Paris-Bruxelles, nazali awa na iloko na biso bozomona oya kitoko oyo. OK. Bino mo boye bana puto ngana lo mingi nazo s'adresser mina bino batu bozali banda. Do yo liko s'adresser mina bana ko c'est injustice quand même. Exact, injustice pona nazo ko dresser pona pona nini? Po bango batu bakota wa internet mingi po mutino so a réserver. Do wana zelingolo ba ke biso na mboka wa internet eza moi muke limité. Eza moi muke limité, mais ceux qui ont à réserver à partir à kuna. Azana réduction ni ko les kamuto a commis sur place. Bon problème exact bon bateau elo mituna. Je crois to yo ki kombo na ye Jean Zola et tolito yé basiko ozanani na kati ya flat oyo salle de fête qui to makati ozanani. Na la représentant, na azar représentant ya nazo présenter de grande sœur na Honorine Zola, oh non, azo mo gadisima na ngai quoi. Donc ya Honorine Zola azo za gadisima na yo. Oh gloire à Dieu, donc je crois ba nekotoza komeka kopambwa ma koyoka ba présentation oyo na kati ya émission na biso. Alors toza na gauche awa papa toza mona penza libandi ekoli lokola ya Élysée, donc kombo nani bande komala posaba yeba yo nani toza wapi? Comment on a eu papa Losa, les grands sages. Les grands sages, les petits sages, mais les grands sages. Ouais, donc nako lobake mutunyo stu oyo alekaka na Mazola za mutu oyo akobosa na ngai te. Donc Mazola place oyo. Ouais, zamba la liboso te, pourquoi passer Mampinga déjà si tozala na yo. Donc caméra ya Ego Time mais les cas déjà. Ouais, les cas déjà. Donc c'est la deuxième fois. Les ana bao bazo confirmer déjà bazoya ba mona longi na ngai, ba yebi ke non ba oyo yo baza pena bato basimbi Mazola. Nzamba zo lokumu do kombo na yo papa. Kombo na ngai papa Losa. Papa Losa. OK. Alors sikoyo na caméra kuna. Bana posota la caméra, oyebisa bandeko toza na quartier nini? Ouais, awa tovani na quartier Palanka, donc so lingi ko mona esika oyo, eza plus facile. So koti na nzela kayongo to na sima ya mais kayongo mutu so akoyeba te kayongo eza nini? Bon, kayongo eza na batu muso bavana na Angola, pourquoi presque batu mingo baza na kati Europe,
bavandi na Angola. Donc mutu so azwi taxi na ye ayebisika taximen ke non kitisa ngai na Kayongo. Ouais. Donc mbala moko chauffeur nyonso aoyeba. Kayongo wana soki abengi numéro amel presque batebele baza na ona. Ça va to reçoit direction la sima. Wana suka kuna na tata mususu tozomona ye tozo comprendre bien te. To lingi penza to yoka ye papa kombono nani epui toza wapi. Bon, comme on a nganga Boniface, awa vraiment précisément toza na kati ya flat ya Mazola oeza na golf donc précisément so mutalingo ya na agence ya gage ya Kayongo église yeba en tout cas soka komika ka justement koto akomona flat Mazola soka ya ko sepela ba chamba kitoko malili maya ko sukula salon de fête olingo salsa mariage anniversaire en tout cas nyonso ça soko ye oko sepela oko zala décité. Wow, alors tolito yeba papa yo awa ozanani au juste ngai nazo sala na kati ya réception na kati ya Mazola awa na réception na nyonso biso tozo sala musala awa tozo simba musala oyo pote totombola ngo ekende liboso tozonge papa kasi yo awa ozanani au juste. Non, naza comme collègue nango di koloba. Toza de to sala na réception. OK, donc soki yo te ye. Ouais, soki pa ya zate donc naza wa. Bo sikoyo tozozongisa caméra kozwa image tolinto yeba est-ce que papa Emmanuel moyen ezali to mata parce que moni ko lobebele eza pena mingi te eza malamu mingi te bandeko baza de partout bana ko saba mona quand même qualité ya place oyo po atwa libanda est-ce que moyen ezali to mata non eloko tika kezaki yango na pourquoi jamais bakoki kotekela mutu eloko eza na kati ya sac donc moyen te eloko eza na kati ya sac ozomona nsi batekela nini faut ba vivre ba réalité oyo eza na likolo to mata bamona yango po bayebaka non place yango bazolobela nzoka nde eza penza. Voilà, merci, bien aimé, vous allez partout dans le monde. Toza awa na baru palankande boyo ki ba présentation ya bande konyonso. Toza awa juste lelo po na mbalami bale caméra ya Igo Time, c'est-à-dire les temps ya ba aigle et kita awa po na reportage à place oyo. Et sika ebongami suma lamu koleka qualité pe classe mati. Alors na kasaki bo bolanda biso na katikati to kwa ko découvrir lolenge nini esika oyo eza kitoko makasi. Merci ma fille to matalikolo. Liboso awa pota liboso wana awa eza nini? Ya restaurant. Ok. Donc mutu nyonso ya ye awa alalaki alamuki papa. Donc mutu alali alamuki awa aza na droit déjeuner. Ouais, aza na droit déjeuner. Vraiment pour apprendre à faire quand même. Moi, servir vraiment sans en tout cas sur la quai. Merci nzamba so ko tozo mata tozo na bango likolo awa bona doye ba combien ishikawe ezaki top na éviter représentante na biso na nini ngoloba ndinga so na waya so mona déjà nini osana ngoloba ya en tout cas oyo olobeza kasi ya kitoko makasi tobandi komala kona yo esika to kota na kati poto moto déposer na kati ndenge ezala bon awa obe tokota awa c'est ça réception donc moto ya ye avandi awa mbala moko mais siko quand même photo mega ovanda yo siko kende na ovanda na kichi wana totala nanu soki o kiti toboka o kiti soki ndeni omoni on ndeni en tout cas kiti comment ça va siko papa yo lobi eza réceptionniste eza réception comment expliquer biso mokie nini leka awa non la réception donc réception c'est des sika mutu tant avant na yamba yo pona makambo yo nango pona vandisa yo na pesi yo soyez les bienvenus après na kamati yo na tuni yo nili yo lingi pourquoi awa toza na ba chambre toza na salon na koyamba mutu aye pona salon à fête na koyamba mutu aye siko yambela batu ba libanda awa oto ndeni oza na place moko boyo neti mwa bureau na yo eza oto ndeni awa bon bureau na koloba eza yango yo eza awa bongo oto mona eza na kati eza na réception pourquoi c'est tant mutu aye on solliciter na yaso do yo za na kati kuna alors bureau no eza kuna na ko bima to vandi awa to sololi
après na koti na kati na yambi ye na résoudre problème na ye toyokani akei nga na tikali soki ya kotikala atikali. Ça c'est bon. Alors, Zana Papa Jean, pour nous poser une question. D'après yo, nengo yebeli na esika oyo. O garantir nanu batu nini avant que to mata total ani to chambre. Ninga na yebi place oyo. Ils ont la sécurité à 100%. Côté sécurité tout, on a à 100%. Et sans que yo on permettre de garder amata, chaque yo on permettre visiter amata, donc garde aromati et monter. Donc il faut nous garder à tout ce qui visiter aromata topa. Donc côté on a des sécurité on a yango on se prenons à 200%. Bon, représentante na biso n'était question nous avons poser papa yo mtu bofandi naye. Bon, question est la sécurité au bolobi muto koya à côté tout à l'heure pour côté à la sécurité à ma casse danger dans les autres 24 sur 24 sécurité dans ma casse. Surtout on a envie pour la chambre pour la salle de fête. Pour la salle de fête. Bon, faire le fait qu'on a permis les potes au matin à Kalate. Voilà, merci. Bon, merci, je crois. Et tu peux me visiter ta chambre. Moi, quand même, pour bateau, bazar et partout, avec un mona, qualité ni ma chambre, est-ce que la chambre, moi, tu vois, que tu as la chico. Pour bateau, va découvrir. Si. Sauf au premier, ma biche, on est priorité sur les anzélani. Voilà, donc, tout le monde, chambre, moko, ils ont déjà au fond. Awa. Ce qui te coquille kokota to me kakota la qualité ya chambre. Waouh! Donc place oyo to moni que ça vraiment kitoko mingi. Ça vraiment kitoko mingi. Ma fille simba na nini oyo. Eli ba musu za la zo simba mo zo kota. Mais osko simba ngolo ko epiclé to zo la sakeza. Bambe to qualité. Donc ça biloko ba chini te to zo mona. Et puis là mabaya. Nzamba wana ni. Donc moi frigo ba. Zo mona nabo. Mais la frigo le sala rabena. Le sala. Ah na kiti. Na mwambe pastor Gabriel. Waouh, 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 waouh. Oh là là. Bon, moi, je suis beau côté aux animes. Les douche. Les douche. Est-ce que représentante n'a dit soit oui au côté à kuna mais ganabo. Peut-être que yo pouvez avoir moi ba fantaisie. Tu évites son maille et bimaka. So qui n'engeni, so qui kabela quoi pour la narakati kuna. Maille bimaka. Côté kuna les animes. En tout cas, les douche. Oh là là. C'est ça bien organisé. Bien organisé. Mais sur le côté, on a des cités. Oh là là, donc on a une toilette. Toilette. Donc on a casa de bain, des propres. Des soyez à aux des cités aussi. Bon, côté yo. Est-ce que maillot belé di makuna pour tous les monde a bien dans shower? Oh là là. Donc ça fantaisie. Ça fantaisie c'est ça la vraiment. Tombo la musuto. Donc moi je suis pas ni bena wa. Je suis pas ni ko. Comment il y a ça moto pena malibito. Onyo solingi. Onyo solingi, ça dépend de ta na en tout cas. Là tu as des makas. Donc qui les ali Climatisé. Donc ça pour tout est que oh ma solo so ngindengite. Donc mon balani wa azo se retrouver le voilà dans la poto. Nzamba zo lokumu. Olobi ni ko tala na ba qualité. Danger blanc ba la poto se ba ya ba za des cités. Donc on a neti poto mais na Poto na kata Afrique, poto na kata Rwanda. Waouh, waouh, waouh. Nzamba zo lokumu makasi ko nini ezangili olali kuna ozomona ba image koto. Ba image. Ça c'est bon. Alors c'est mieux donc même Ça flat. Comme dit toi parce que ozana. Ah comment on a géré tout de mbonga. Biso ne bato simba solo les pesa na kati. donc ba maman ndenge ba alobi wana ba onde ba simbi mambu ya propriété na kati yao. Donc bino ko ça va permanente. Donc moi client les até. Ya kolela te so ba misu ba bimi na tongo na kota 14h naza pona so. Ado ba misu ba kota na tongo. Ba bimi après yo ba bimi na luté. Ba bima 16h. Mais yo mi komeli déjà. 16h naza. Ah, au fauteuil de sa patron à sa photo ba perçoit ta moi salaire. Il faut bon, bah nous sommes hier 16h05, 16h10. Il y a rien déjà pas. Oza awa na kati na flat mazola awa na kati ya palanka je crois que meki ko tambola tuuti omona na restaurant malgré que zaki ya kokangama et puis to
mais qui visiter chambre quand même tout le monde classe kat na esika oyo toujours lancé appel na bino nyonso boza de partout na mboka ya Angola soki oza na place ya kozala te oto place ya kokomela te ba mameron oyo eza affiché na petit écran na bino okobenga yango ba oyamba yo kat na esika oyo et puis okomona lolenge nini oko se retrouver même outi poto outi partout tant oya awa je crois au mona propriété au mona classe au mona qualité et puis okozala na sécurité parce que awa mutakota raté ceux qui gardent à PC accepter mutu ayeba poser question ozo kende wapi kokutana na nani benga yeto confirmé alors ceux qui va sali en soka sali yango nde va PC accès à matalikolo tant mususu azomata azaka accompagner même na mutu pour la confirmation alors awa courant et zalaka permanent ceux qui courant ekei groupe et pelaka pour na kochaba client so à l'aise. Alors voilà, moi d'ici à Bolia Ezali, restaurant Ezali, et puis salle de fête Ezali. Toujours matalikolo kalate, bon visiter salle de fête. Aux allées partout, na Angola, na évité wapi organiser libala na yo, Olanda biso na likolo omona image, omona plutôt qualité, ya salle ya fête oyo. Et puis de reposer moi ma question, oye baba avantage au nini ozala nango, soki au bouquet place oyo. Ma fille li kamuni ozala oloba na classe beauté to moni ya esika oyo. En tout cas, flat en vrai kitoko makasi. Beauté ya makasi, esenga ba chira bien. Ba vrai Joe, ba luka ba kutela la ba flat eza kitoko makasi. Donc mais partout bazaba ya. Partout bazaba ya. Oh mais ils ont confirmé ndenge nini ke ba ya na ba. Ndenge monde ni no ba ya penza. Ba ya vraiment ba décider moto aussi banda na site ko matina kati boto ta ba chambre parce que to matali koto ke ta salle na kati. Bino mo bo découvrir ça il connaît les gens. Voilà, merci. Alors, tout ça, matali kolo, l'éviter, bandi konzi, ceux qui t'ont vu matali kolo, quand même, landi, baza de partout, va découvrir parce que baza vraiment, na pour ça, ba mona, pour ba bouquet, ba yara, ba ça, ba fait, na ba ka bisika oyo. Ouais, il faut tomata quand même pour donner la flag, vraiment, donner la chambre des alliés, vraiment, le restaurant, la photo, photo, yo ka mikolo na kata balaka ba okoloka ba. Oh là là. Comme on a quatre flat, on est la moyen de transport, les hommes, on va par place, nous sommes comme on a quatre flat. Quand tu dis que tu vas au colocar, tu m'as cassé. Tout le monde a pas besoin pour ça. Je crois qu'il a fait sa réponse. Tout n'a pas de question. Tu n'as pas. Transport est allé. On a une société. Donc il y a. Je ne sais pas, tu vas aller aux Arabes City. Oui, on a pour tout voir évidemment. À tout à l'heure, tu vas voir, moi, les transports est là. On va monter danger. Problème, surtout ce qu'on dit pour toi, qui est à l'aéroport, voiture est à partir de l'aéroport, sur le réservoir qui n'a pas besoin à partir de l'aéroport. Voilà où tu m'as mis à l'eau. Parce que témoin. Voilà, bachenga témoin na zone dimete na ko témoigner likambo eza vrai. Ngai na komi awa na zona 4 na flat oyo. Nazo vanda na flat oyo donc ngata nazo kita na aéroport donc directement équipe ezalaki wana ezozela ngai ezwinga et puis ememinga 4 nesika oyo donc naza tellement à l'aise côté transport nazo garantir bino air nyonso oyo koya et puis sorti nyonso yoko zala nango besoin donc eza na groupe eza na équipe organisation eza makasi katikati esika oyo vraiment merci tolanda tomona esika nini salle de fête ezali et puis qualité nango voilà toke likolo tokomata fi soki tozomata tokoma na likolo na tokota na salle ya fête toyeba tomona lolenge nini sala fête oyo eza wow. Voilà, donc, ça, il y a un nous sommes là, Bakiti, les amis, au juste. Bakiti, il y a marié. Il y a marié. Donc, tu vas vendre avec Sika. Pour tout le monde, à podium, tout le monde, Bakiti. Donc, ah oui, ça, on va marier. Donc, ceux qui baillent, balani, donc, on va vendre à la podium. On va vendre. Ils ont dit qu'il y a roi Salomon. Oh là là! Donc, qui t'a beaucoup dit? Donc, il y a le coup, comme Kolala, il y a un tazan à Katia, le coup, il y a un nez. Waouh! Waouh! Donc, tu vois là, tu as un mot, il y a pareil. Na maré ba on va vendre ka. Donc on va vendre. Et dans la panzi. Oh là là, sikoyo tozomona
oyo telemi yango ezani oyo ezali eza bajoueur batravaux lokola toza na jour afétité donc babengaka commande de chambre donc baentretien donc seke awa eza matata mpenza donc boboyo sala fete soki fete eza awa oyo likolo ekwei donc bozo entretenir yango tokomona bampule seke lumière makasi ezalaka awa mais bampule yango mpenza ya bien ma fille sikoyo tomoni mpe baventilateur bongo oyo tomoni totuni te abaclim soki nini kamere kokusana nanu pembeni awa ya jila yokende na tala nanu clim yango oyo bamarke baclim oyo oyo ezali bakupa bachampagne mpona koservir bachampagne do batie batiaka bachampagne na kati comme ça wali de champagne bolingo te na mesa boservir ye donc ya okomante mingi yateminango toomona babiloko eza bien organisé aboko atoye tokomi poto toomona awa eza niveau baclimatisé bayo nango na français bayo nango clim industriel donc oyo na moko nango apamba ekokoalimenter salle mobile sikoyo soki otyango 4 awa mpona bato eza baya 1000 na kati ya salle baokoyoka te félicitations. donc nzambe azwa vraiment lokumu je crois tozomona beauté soki caméra mpe kotambusa image ta miziki donc miziki justement miziki tozalaka na besoin donc moto akoya na fete azalaka na besoin ya miziki na ye na dj na bango donc choix tout ezali oh là là soki akobeta na ordinateur aye na ordinateur abeti miziki mbala oh là là posikoyo alors asko baplanche yango deja tomoi bavantage ebandi osole sikoyo soki possibilité ezali bokusana na awa nayeba eloko moko ndeko nanga janso yo vandaka na poto yo oyebi mwa baexigence ya bandeko mosusu avai na poto eza na ndenge orgueil te mais eza vie oyo ekutami na kati na mboka wa sikoyo nini yo oza na mposa oyebisa bato oyo bazali partout na poto oyo bayebi na oyo bayebi yo te par rapport ya esika oyo tozopresente bango tala bango na kamera oyebisa bango so okotombola mongo par rapport ya esika oyo nazali awa lelo eza nango vantere te mais na niveau na biso awa na kati ya Luanda tokomi 4 te ya kuna oyo na bastanding abo oyo toza nango niveau oyo toza nango awa lelo oyo bayaka na Luanda bakotaka basalle de fete bayebi na bango oyo bayebi te un jour bakoluka badécouvrir na kati ya Luanda baya bakozala décité mpo eza mpena na niveau ya oyo na poto bobengaka ba 4 étoiles donc ya boye ezala te na kati ya Luanda mbekoti ekoti tala niveau omona niveau DJ place ne ya mwa likolo kuna le DJ azalaka na sete azalaka likolo bon sikoyo soki cameraman akokosa biso image awa papa bino mbale ba réceptionniste boza na gauche na droite na ngai yo mpe représentante émission na biso kusana na pembeni tozosala boye yo oza témoin makambo oyo tala kamera yebisa bango nini oyo omoni mpe nini oyo esengeli bango bayeba en tout cas oyo tomoni tobandaki banda na se tomati likolo tokoti na bachambre kutu na kati ya salle oyo tomoni donc eya kitoko partout ya obakisa kutu eza te bino bomona moi totya commentaire ebele eza te bao boza libanda boya a bosepela tomoni mpenza tomoni vraiment eza bien organisé donc nyonso eza bien organisé alors papa mpona mposa bato bazali partout malgré que numéro eza déjà affiché wana mais confirmer bango numéro na yo pesa bango yango et puis défaut ezala nini
ozobenga mutu na téléphone ezosonne mutu aoyamba te sikopesa bango numéro et puis oconfirme bango ke bino aboyambaka téléphone so ezobenga 00244 938 69 26 24 wana ndiza numéro na ngai bongo koto epai ya papa Boni numéro na yo eza oyo wapi o bato bakoki kobenga mpe garantir bango ke bino aboyambaka phone biso toyambaka telefone bengi 24 heures sur 24 heures tokoyamba yo masolo ekozala ya pema ya kitoko nasi bomoni na se tobandi na se bomoni ndenge eza ti tomati na likolo bomoni na hotel bachambre bomoni bambetu ndenge ni eza tomati ti na salon de fête tomoni même fête ezali cour eza te mais groupe ezali ekopela fête ekoleka kitoko na calme na matata te nyonso ekoleka kitoko mingi soki obengi nga na numéro na nga 00244 941 14 74 83 aujourd'hui évangéliste Boni. Donc voilà, tozoleka siko posé papa na biso Jean Zola yo fanda na poto ya bato nsu bavai na poto je crois baza ne semo makasi kotala image oyo bamisusu mpe baza tansu na ndeko awa te na ngola bayeba apeka kokomela wapi. Alors possibilité ezali oyo yo okoki kopesa bango numéro na yo ya poto oyo ezaki bakobengo direct peut-être bakosala paiement na poto mais baye na ngola barecevoir bango mbala moko mpe basali makambo na bango ndenge esengeli ezala soki okoki kotala kamera mpe opesa bango numéro na yo. Voilà, moi on bien pour nous faciliter bien non mingi, na on bien email liboso. Adresse email na ngai, ezali Zola. Zola JBTP. Zola comme J comme Jean BTP @hotmail.com. Wana ceux qui otindika message na email wana 2 minutes après aux en la réponse na yo. Na wana donc ceux qui na ziango en plus na wana aux en avantage il y a réduction pour na réserver à partir internet. Donc il y a wana aux en réduction. Pour na numéro na nga ya portable na ngai. Tellement na benga ngotenga moko na zaramo na mutu eza penate. Donc on a visiteur on a benga on a un numéro il y a Bruxelles bata Belgique na un numéro ya Belgique bata Paris na un numéro à Paris. Ceux qui veulent benga na numéro à Paris. Petit 0033 6 13 55 88 numéro na ya Paris. Il y a cette chose au Bénin, partout dans Azali, à Paris, à Bruxelles, nous recevons toujours à partir du numéro 20. Donc voilà, merci. Alors, ma fille, comment qui n'a reçu qui sali lobani, ni la caméra, oui, sabango, ni nous en ango, ya koloba, na nyonso, oh, parce que l'émission a fait comme une asuka. En tout cas, l'émission c'est comme une asuka, mingi ya kolobeza na ngote. Ya kolobeza lika kabini mo bomoni ba image, to bandaki libanda to koti na kati, en tout cas image eza posée. Donc boya vraiment awa, bozana bino desi. Eza bien makasi. Moya kuta ya commenter za te bino mo bomona kaka. Voilà, merci. Alors, Naza, pour conclure, pasteur Seba Mampinga, surnommé les coqs. Alors, Naza, représentant, il y a mission Oyo Igotsam, Namboka, il y a Grande-Bretagne, et plus précisément à Londres. Toza lelo na Luanda awa pona kosala mission ndenge bino bomoni reportage à place Oyo to komi presque na suka. Donc je crois que bozuba coordonné bozuba détail nyo sonzambe akoki ko permettre boni atamboka oyangola alors bo hésiter te ko koma na place Oyo ko benga na mamero obo ko kozala nango wana tout comme à partir même ya photo atanga na mboka ya Londres olingi okoka ko contacter émission na biso direct na numéro so mon eza affiché wana alors contacter biso tokosala connexion na yo direct o na katikati na esika oyo donc voilà nzamba pombola bino so tokomi awa tokomi na suka et soki ozwi message oyo okoki kokabolango na bandeko mosusu oyo pe peut-être bakoki kozala na bandeko balingi baya kovanda mpona mwa ntango moke basala bafere na bango tout comme bana posa kosala bafete awa lisolo bien ezali et puis nazwa ki garantie que mutu auti peut-être poto libana mboka yawa batu balambaka baza baolambelo na guna yo ndenge okolinga ndenge bokosololela so tokomi awa vraiment ma fille merci je crois tokomi na suka
Zambe apambola biso soto kopesa bango bye bye. Zambe apambola bino. Merci, merci vraiment. Merci.